KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Bienvenue dans le magazine préféré de Bino KNB, Kinshasa na biso. KNB, c'est le constat que l'association Topé, organisme où défendent le droit de la femme, basa plus focalisé sur les femmes d'entreprise et non vulnérables, où basa peine a besoin de défendre le Canada. Biso ba muso ndire ba occupé biso te. Défense en autant ba lobe la défense. Biso so to ba congolaise, biso so to basi. C'est comme si baza ko s'occuper mingi na ba na parti pris. Baza ko s'occuper mingi na baso ba sala kombo, baso ba yebana, biso ba muso to lokwa to za ba to ana ba niveau na bango te disant baza ko s'occuper na biso te. Na ko pesa exemple ne singa na te kaka. Na ten classe na te kaka, na te kamalewa. To souffrir na vile apoteka. Marchand bila so policier kute na oza osamba surtout gypso na yo na biloko okela na kasho bon sko biso bazo pesa biso ba avantage musute na mboka biso surtout ba congolaise mais batu mususu to ebite so baza ba po baza ba député so baza na mbongo so baza ndenini yango na bazo pesa ba valeur ko le kata biso to ebite faut batela mal kambo bien biso surtout za la ndenge moko parti prise à la te nde ba ozwa bango nde pe ba ozwa biso ba mama ba omona pasia nga nazali mutu na botami na mboka na ebike ba mama basalaka mais plus que ba mama bazali vraiment puis il fallait batika bango peler bazoteka babiloko bango na ba coin bazokoteka pour faire étudier bana bango bazali penase il faut ba défendre bango même ba bazana bandako il faut ba défendre bango na ba certains problèmes o ba souffrir nango. Mais bon, bah, il y a bateau, bah, collaborer na bango, oh bah, ça, bah, makamoko na ndengwana pour défendre certains individus. Hein? Mais bah, si on a, il faut bâtir bango na ordre na moto. De manière que bah, ça la paix, système y a changement, bah, tout le monde a qui bah, même pied d'égalité. Bah, bah, faut certaines classes. Droit de la femme, et ça pour na ba maman nyonso, et ça la que aux jeunes filles. Poza mama mukolo donc droit wana espèce na mutu nyonso donc oponate ke po azana ba jeep azana bureau et biso tozoteka ba fondu to bandunda to tovani pamba na ndaku tozana droit te mama nyonso azana droit ba mibali o bazoboya kopesa ba mama droit wana bazopona batika droit eza pona ba mama nyonso Bolandi ndenge bakino ba lobby biso na KNB to kosenga d'abord na gouvernement o pesa même valeur o pesa baso bazé lever to kosenga na ba maman ministre o baza na gouvernement ba maman sénateur ba maman député o baza déjà élevé bokitana tse botala rapé baso ba na se baso non ba yebani te baza na valeur moko droit na bango payer ba na ndenge droit na bino payer ba na déjà kin et l'équipe partout. Sali constate que les étudiants mingi en sciences infirmières comment traiter batu ata nanu basili si classe T yango micro ya KNB solo na bakina pona koyeba soki eza normal. Traiter na katandako eza bien terre parce que il faut oyeba okuma na maturité ya kosala bongo tango za nazo tango sisi na hotel ba stage za na hotel ko mekamisa ko sala te ko traiter na cité eza déjà comité d'insécurité parce que yo ni diplôme ni ba stage aussi ici on comprend non et loko le but que c'est infirmier mais comme si doyebi ko tsuba tonga poza facile obani ko tsuba ba na cité moi eza bien te ya mabe. Moutaza pour ça soigner malade, il faut aller s'entraîner dans la cité. Les alliés strictement interdit. Il y a un étudiant a consulté malade à la cité pour nous soigner. Il faut que vous ayez une qualification. Si vous avez qualifié, dans nos qualifications, vous pouvez soigner votre cité. C'est contre la déontologie. Quand je dis un étudiant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore terminé les études. Jeu 1, jeu 2, jeu 3. À quoi c'est le côté? Pour traiter mon cité, à un endroit. Même dans l'État, ils ont légalement interdit
ça la bloc on parce que en cas de quoi on va l'arrêter et comme même ni ko porter atteinte na réputation institut na ye. Bolandi bino moko ndenge bango moko ba déplorer yango biso to koyebisa kaka na ba étudiant pe ba étudiant ke nzoto ya muteza nango ba aventure te pour lelo yo sakani lobo yo tiki pe munganga azalaka muninga ya malade mais malade azalaka muninga ya munganga te nzoto ya muteza jouer te pour lelo yo tubi tonga lobo yo kei kanga motema silisa classe osali ba stage na yo normalement et puis obandi ko traiter loko eza ambition na yo e ko simba mais Monique Ozana nous prêter vraiment je vous donne conseil à Kowela na ko traiter ka batute zela ton na ekoka Kinshasa et l'équipe partout. Évangéliste Trésor Mukunaya ACK a expliqué na micro ya KNB caractère obligatoire ya kolata kitambala epa ya basi na église na bango. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine KNB Toé Awa na église ACK ya Bandal pour na kokutana na évangéliste Trésor Mukuna aebisa biso soki zali obligé moi si il faut attaquer kitambala na église parce que awa na ACK tokuti basi nyonso balati kitambala. Nangambo Yejipito molili nangambo Israela pole bimie bisika ye swaza banaka présence na ye pole na ngai sanduku mibeko eke wapi ye eke kopambola obede dombe kolata na ngai ya kitambala eza te ke ba obligeanga na église eza nde biblique bible lobi mwasi na ndako na nzambe akokosambela mutu na ye polele te esengeli azipa mutu na ye yango tolataka kitambala na ndako na nzambe bible esepeli te na mwasi oyo asambelaka mutu polele mwasi na ndako na nzambe mpona kosala losambo liboso na nzambe ifo azala na mutu na ye ya kozipa na kitambala. Selon la Bible elobi ke mwasi nyonso avant ya koprier il faut azipa mutu na ye. C'est pour cela doctrine ya ACK eza que mwasi il faut azipa mutu ne yango biso pe totele. Bible ezoloba boye na Corinthiens. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Eza obligatoire mwasi falata fula na église. Pour nanini? Pour biso nde tolobi yango te. Moto nyonso atanga Bible oza chrétien oza pasteur ayebi ke ekomami eloko tozoloba ya voile ekomami na mukanda ya 1 Corinthiens 11-5. Moi si tango zo église akangi suki te eza lwa azo déshonorer chef na ye. Or soko tali chef de l'église eza mobalité. Le chef de l'église eza nzambe. Moto aza kolo église. Alobi kolo église ezaye yem ta bandi histoire église toi que église c'est 2 heures du temps pour consacrer 2 heures du temps au pesa nzambe o la ta voile longolo ki bo mwasi na nini église dépendante et ta la teke ki bo mwasi na yote église bis ezotambola na mibeko soki président bengisio to mona ba joueur ba beta balé balata couper mais ton président bengisi bango balata ba veste mais nzambo biso to sambela aza 100 fois ba président ça dit pouvoir né et aussi la terre des années azala mo kondi des années et si la terre cela veut dire mutu fo biso to banga makasi so to ina to yé na présence né ezande nzambe voile eza obligatoire okoye église le zo la ta voile te mais tango yoki liloba so kute na message que c'est pour toi. Boti Kolanda, évangéliste Trésor Mukuna, Peba Mama ya ACK, ndenge basoli na micro ya KNB concernant kolata kitambala na église. Et c'est nga soko kanga kaka que kolata kitambala na église ezali biblique. Soki to Kolanda exemple ya ACK et kozala malamu mingi Kinshasa et l'équipe partout. Bakinoa ba déplorer comportement ya mabe oyo basi mingi ba koma na yango ya komelisa bana bakisi et surtout ya ba bébé pour balala enfant et permettre bango babima. Kinshasa et l'équipe partie de le magazine Nabino mais ça n'a rien n'engé mais ça n'a qu'au sol Nabino l'autre n'engé toi baba pratique oh ba jeune fille mère oh ba salaka soka linga bima azu moi nanae amélicie vitamine pour moi na ala la ya ke ne ba parcours na malamu boyo ka n'engé ba maman ya bana ba lobby na médecin pédiatre. Mouvement Isaba Kotoy, le grand Mayassa, le grand Libanais, tous les gars.
avion ekokende komiotika aéroport badute ekobakama likolo ya susi eske okobanda ngai kaka pokopi oyo otangisi bongo oyo asangi makasi ya koluka etumba na susi la vitamine eza bien te pona bana des fois bébé ça la vitamine qui aura lié arrêter mais moi nous pèse pour la pongi ya mwana ezalaka ça dépend bien sûr mwana la mais ezate ki rola lisaye na makasi wana nga na déconseiller yango makasi na ligne yango ti eza mabe makasi eza vraiment mabe makasi potango yo melisi mwana kisi ala pongi siko soka alali pongi ya bela yo est-ce que eza malamu apena simoye kolela eza malamu te eza pratiquement ko biso ba minganga faut te décourager yango il faut te décourager yango pona nini parce que un vitamine mutalobi vitamine ali koloba ke eza kan effet moko ya entraînaka somnolence mais eza ba drogue vitamine qui dit drogue ngoloba dépendance le fait ya komelisa mwana mingi komelisa e poala la c'est-à-dire azo récupérer vitamine effet secondaire na ye mais eza na conséquence moko à la longue mwana wana ko développer to benga ka dépendance dépendance ngolo basadi ke mwana wana la longue po alala ekosenga kaka ke amela kisi moko ya kolala donc akosala oyo tobengaka trouble ya sommeil eza malamu te misusu pe bazaka na trouble moko carrément ya vigilance akomi lokola kizengi aza mwana azotala mais moni lokola azolala eza malamu te. La deuxième des choses na ba vitamine ndenge salamaka mingi tozana na ba complexe moko tobengaka ngona lopoto ba acide aminé. Alors, association ba acide aminé on ande salaka ke tozwa o tobenga ba protéines. Donc, kopesa mwana ba vitamine mingi et ko sala ke mwana wana akobanda kolia et mingi et puis ko entraîner o tobenga na lopoto prise pondérale, c'est-à-dire que mwana comme ko ya munene koleka ata ko poana ye akosala o tobenga ka obésité. Or obésité eza lisu maladie mususu. Donc, maman de problème les problème mususu komi pasi pour na biso to résoudre. Bolandi ndenge ba maman ba lobby pe na médecin pédiatre a expliquer biso to koyebisa kaka na ba jeune fille maman soki omoni ko ta prêt ya kobota nanu te kobota te soki omoni ko si oboti kozwaka mwana te lukela ba disposition mutu atikala kana ye ke kozwaka mwana o mesaka ka ba vitamine pour ba conséquence nango e kozala néfaste. Kinshasa et l'équipe esalemi na Kinshasa ke basi ya mabala bakoma na habitude ya kolambela mibali na bango biloko ya vite pona bakoma kozwa temps mingi ya kotala ba série télévisée. Bindele, le monument d'Ibakou. Mon colonel Tozi. Fabro Yebaka. Tango zalaka mokie uera nsona batelaka yo na maternité ya maison mère au moins natanga kalezaki papa so azobima mama alali atikeli mbongo wa wenza bimbonga wenzi yango wana bon natanga mama ko la muka juta meliti asali wenzi avant wana azolamba na tamulai mais il est quand même sous papa bimi atikeli mama le hotel so ya ba 15h 16h mwana na mbongo. Bon, moi, pendant maman, j'attends, on a pas tamulai exacté. Yanga bara, même si c'est au moins attends muke de façon que tout l'embara capoto lia to lala. Nataka kaneta papa so na batiki mbongo na maman ana pongi atikele mbongo. Wane to nous attend ko lamba tamulai. Mais le premier comment passe pour maman lamba tamulai. Yanga monika mbongo ya ba 15 16. Ah, to ambara kuisa tango le moka mbongo pato lia kapo. Butueleka asaswana tango oyo zolinga kolia kaka moko seke vitamine wana moko wana yango zomona batu mingi azobela parce que makuma ya ba vitamine ebele eza na nzoto te neti mbisa okauka eza na vitamine nango na nzoto mayebo eza na vitamine nango na nzoto eloko nyonso eza na vitamine nango vome kolia aliment nyonso ozo umela na moto po vitamine nyonso A B C ezala na D ekota na nzoto na ba maman vraiment bazongisa kibu mama opena bazalaka na tango akala bazongisa yango po lelo ba maman ba chance ba umloka ba jeune fille ba mo sama mga pressé car nde ba jeune fille balinga la melo abwe e facilité nga spaghetti quiz nini ba maman batika biloko wana bolandi bakino ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB to so beta c'était pas ba maman vite fait ça na ngoma bete kasi mingi faut bolamba biloko eza na faire pour bana bazala nzoto makasi pona ko éviter ba malnutrition et pas ya bana kin et l'équipe partout micro ya KNB
mpe kitaki na terrain mpona koluka koyeba soki musicien chrétien alingi abeta na église oyo asambelaka soki akoki kosenga kashe. Soki yote masi yandenga esina kufa kala. Soki yote masi yandenga esina beba kala. Soki yote batia na liste ya en tant que responsable ya musique na place oyo zaleli oki osenga mbongo te po eza lokola eza ndako na yo place yo zalaka mais soki eza babengisi yo quelque part kena oza invité na église membre quelque part wana okosenga caché po na nsima na yo oza na bato moyen de déplacement ya bato wana il faut futa ba transport na suka nango bato babeti il faut komeka un peu ko libérer bango po eza auto sala musala na ye non na église oyo zali okosenga caché te po eza ndako na yo pasteur azala kola papa na yo na ndako bino moko place oliaka ozosenga suke non avant na sala musala bafutanga wana eza vraiment c'est un peu libanda. En tant que musicien chrétien chante na kata ndako na kosenga mbongo te. Biso notre exemple prophète Libamba bengisaki biso tokende kobete pa na ye tosenga mbongo te. Mais à travers ba rendement ba travail na biso affaire va agir biso affaire va agir biso totambolaki na ye quand même bamboka misusu o tobetaki musique na ye à condition que non to respectaki ba ordre ndenge ba peselaka biso na monde ya musique ndenge tozosala. Totikala kosenga mbongo te nde epusa biso na bavage misu tosalaki parce que lelo tozomona makambo ebele ezokota na kati ya église et makambo susu ya nzoto oyo ezali même pas makambo ya nzambe. Bon, moi je me demande un enfant qui est né de l'église aza na kati ya église mwana na yo oyo azokola na kati ya etonga mwana wana lelo toza na action mpona kopreste aloba papa ou bien pasteur, bopé sanga caché. Je ne sais pas quel est cet enfant oyo oboti e pa na yo, ozana bana na ndako. Ozi musala na ndako pona kosala. Mwana wana obligé papa pona kosala musala il faut bofu tangai. Est-ce que mwana aza mwana na yo? Ata mwana aza célèbre maman. Ata komi célèbre ndeni c'est votre fils. Aza mwana na yo balinga ta aza mwana na yo. Bolandi ndenge ba musicien chrétien pe pasteur ndenge balobi par rapport ya caché na église kasi biso toko senga kaka na ba musicien chrétien ke soko lingi ko senga mbongo lembisa ba muke surtout na église na yo parce que église wa mtesa ki opeza la pe bimisa ki yo Kinshasa et l'équipe partout. Merci Kinshasa, merci Bakinois parce que vous allez toujours révéler les posts ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda magazine KNB. Il y a le lot de présentateur qui ont les posts ya pressing vite c'est Kinshasa et l'équipe